Bonjour. Bonjour papa. Maman Marie, ça va? Bonjour maman. Bonjour. Au Vanda. Bonjour. Bonne. Bien, maman. En tout cas. Maman Marie, bonne santé. Santé, bien moqué. Madame Mouké. Oh Mouké, mon souci, moi. En tout cas. Na sepeli, tu es un bébé, non? La bonne délai générale, puis même la maman Marie na sur la naï. Critiquer politique à Mkonzamboka, c'est normal. Mais ma fille n'a pas de ma vie. Oui, Mikolo, tu as un dossier, moi, tu as un de la maman Marie Info. Oyo afinga kabato, ça va malukuta, ou bien diffamation. Alors, depuis vendredi, tu as qui est, tu as ça, mais c'est pas le so. Donc, il a précisé d'abord que la première dame Azali est plaignante dans le dossier. Et maman a ça qui va m'accompagner, ou bien, beaucoup finir par te belé. Alors, police, Azali na mitindo, ou ils en ont beaucoup. Il y a que landela mutu nyonso akosala mabe ezosenga plaignant azala te d'office to construire eza misala na biso toza mpona kolandela bato à charge ou à décharge tomemaki mama tosambisi ye tomoni ke délai na biso 48 heures ekoki to comme tokaki kotindela parke me tomoni na niveau na biso topesi ye mwa kokebisa azonga ntango tozongisi na ndako nde première dame abengi alobi alingi alandaki na bareseau sociaux ndenge bato baloba et puis bafinga ki peye abinono anga mona mama wana to zuye to yena yawa po mama apesa bango mwa conseil aso na bango apesa bango conseil yango siko to sisi mama Denise apekisi ngai na nyonso oyo ngana salaki amoni yango mabe kasi lokola aza mama première dame aza mama asambelaka l'éducation oyo ye ouais. Voilà, on est là. On vit avec le fils du président de la République. Ouais. Anthony Tshisekedi. Il y a notre frère, Etienne Tshisekedi. Voilà. Photo. Voilà. Ça c'est David, l'homme fort de la famille. Partenaire. Le partenaire. David Tshisekedi. One God. Voilà, et on est là. Toujours en marche. Voilà, Mardoché Tshisekedi. Tshisekedi. On est en famille. On est là, on vit. On est en famille, on vit. Sans problème. Sans problème. Voilà. Maman, au comité. Hein? Maman, pour général, il y a tout. So, comme ça interview. papa général na komi baya kokomisa ngati na kati ya ndako. Merci na nyonso po bosali pona ngai. Merci na bakonzi oyo pesinga pe baya kotika ngai na kati ya ndako. Baza mingi te. Bamsusu bakotika ngala nzela babwaki nga pona zelo. Merci mingi. Merci mingi. Bon, merci maman. Otiga mama biso to kay. Merci. OK. Papa so mkumoto kende. Na kozongela lisusu te. Tamkolo moko. Za mwana na ngai. Limbisanga mama, limbisanga tuku na tuku, sambu na sambu, limbisanga ngai. Nzoto ezama kasi te ndenge na telemi awa, nzoto na vandi awa na liboso ya bakonzi. Nzoto ezama malamu te, nzoto ezolenga pasi mikongo mutu pasi. Encore na belaka maladi ya to pasi ndenge nazali awa. Nasa kimia te. Limbisanga mama Denise, limbisa mama. Na mutu wana oyo ya journaliste wana mama baso sala ba video na bango na sentiment. Bakamati makambo mabe
balekisi na liboso oya malamu batiki mama limbisanga mama na yo limbisanga mama na yo limbisanga mama na naza makasi te kongo etambulaka sango tala mama mokolo wana tala mwasi ya president ake kobomisa ye tala boyi nzoko nde ezalaki likambo na yo te journaliste mutu aye kokotisa biso na mbeba. Bonjour papa. Maman Marie, ça va? Bonjour maman. Bonjour. 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 Bonne. Bien, maman. En tout cas. Maman Marie, bonne santé. Santé, bien moqué. Madame Mouké. Bon, Mouké, Moussoussé, what? En tout cas, na sepeli tena bibi no na bondele général ngapi mimi na maman Marie na sula naye ko critiquer politique ya mokonzi ya mboka c'est normal mais ma fille ndelo kwa mabe oyebi mikolo tozali na dossier moko tozolandela ya mama Marie Info oyo afingaka bato sala bamaka lokuta oyo babengi diffamation. Alors depuis vendredi tozwaki ye tozosambisa ye mpona biso nangi na préciser d'abord que première dame azali plaignante te na dossier mama asalaki bamakambo ebele oyo boyebi kofinga bato ebele. Alors police ezali na mitindo oyo eza na buku ya kolandela moto nyonso akosala mabe ezosenga plaignant azala te d'office toconstruire eza misala na biso toza wana mpona kolandela bato à charge ou à décharge. Même qui maman tosambisi ye tomoni ke délai na biso 48 heures ekoki tout comme tokaki kotindela parquet mais tomoni na niveau na biso topesi ye mwa kokebisa azonga tant tozongisi na ndako nde première dame abengi alobi alingi alandaki na baréseaux sociaux ndenge bato baloba epuis bafingaki mpe ye abi nono alingi amona mama wana mpe tokei tozwi ye toye na yawa mpo mama apesa bango mwa conseil asoi na bango apesa bango conseil yango sikoyo tosisi mama Denise apekisi ngai na nyonso oyo nga nasalaki amoni yango mabe kasi lokola aza mama première dame aza mama asambelaka l'éducation oyo ye nakozongela lisusu te ta mokolo moko oza mwana na ngai limbisanga mama limbisanga tuku na tuku sambo na sambo limbisa ngai nzoto eza makasi te ndenge na telemi awa nzoto navandi awa na liboso ya bakonzi nzoto eza malamu te nzoto ezolenga pasi mikongo mutu pasi encore nabelaka maladi ya to pasi ndenge nazali awa nasa kimia te limbisanga mama Denise limbisa mama na mutu wana oyo ya journaliste wana mama bazosala bavideo na bango na sentiment bakamati makambo ya mabe balekisi na liboso oyo malamu batiki mama limbisanga mama na yo limbisanga mama na yo limbisanga mama na naza makasi te kongo etambulaka sango tala mama mokolo wana tala mwasi ya president ake kobomisa ye tala boyi nzoko nde ezalaki likambo na yo te journaliste mutu aye kokotisa biso na mbeba. Mama, au commit. Mama, au général, bah, il y a tout. Ça, au commit, ça, Ba, papa général na komi. Ba, ko komi sangati na kati ya ndako. Merci na nyonso o bosali pona ngai. Merci na bakonzi oyo pesinga pe ba kotika ngai na kati ya ndako. Baza mingi te.
bamususu bakotika nga na nzela babwaki nga mpona zelo. Merci mingi. Merci mingi. Bon, merci maman. Otika maman biso to kay. Merci. Ok. Allez, allez-y, Véhicule, la journée tout comme la nuit, contournant plusieurs obstacles. Des Mambasa Centre à PK51, en passant par Epulu, Badengaïdo et Nyanya, de PK51 à Makeke, à la limite avec le Nord Kivu, en passant par Biakato. Une mission d'itinérance sur fond de proximité, avec comme effet final recherché la restauration de l'autorité de l'État et la pacification de la province dans une approche holistique pour assurer le bien-être de ses administrés tels que prônés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, à travers sa philosophie, le peuple d'abord.